bato ba BBC poto eza bato bauti Luanda te. Bato bauti Luanda baza prêt à tout. BBC poto bato bauti Kisasa. Na basio baongo ba okendo lingana Kisasa. Ah ouais. Na mibalio baongo ba okende kozwa na Kisasa. Ba oya na bango awa. Ba ozona bata ba théâtre bata et comme na ba groupe oya ba musique ya ba oye yemba na ba stade ndenge komi. Na pesa réponse na bato balobi bato ya Luanda ba BBC poto. Ouais. Bon, na regretté mingi. Na regretté trop. Batango o baye ba BBC awa bazo sala ba bêtise tant mususu bazala ba éducation te. Ba o baza ba éduquer comme ba biso te bebisa poto na nini. Au contraire biso ko tunde to eto contribuer na poto kuta déjà ba mususu aller biso to ya baza déjà na ba cacho. C'est auta Luanda. Ba mususu baza na ba cacho, bazala na poto. Ba bebisa poto bango moko. Que mawa trop quoi botika bato Luanda calme bato Angola posi so bino bobi BBC est-ce que yo muto yaki loba o bato Angola ba BBC est-ce que yo yebi Kazukuta yo yebi Ambroso Baka Boveri yo yebi Héritier Mvwama yo yebi Junior Ikomo yo yebi Weston Kaskito Motopamba yo yebi Kaskito Motopamba Igetsa Longanzala. Yebi Igetsa Longanzala. Indira la brésilienne. Yebi Indira la brésilienne. Yo yebi Paulo Tudil. Yo yebi Serge Tata Kiboko. Bon ba solo la masola ba fille mo. Ba sola masola ba fille mo boya ba Monique. Ba sola ba fille ba Palanka. Donc on ngocha bon ke ba to Angola ba bomi poto. Papa. Botika ba distraction bon micro yo eza micro pona to lukato sangisa to bongisa. Pourquoi le portugais? Puisqu'il n'est pas angolais. Ouais. Il s'exprime pas en portugais. Ouais. Il ne connaît pas la langue portugaise. Il fait que parle de mensonges pour que les gens les regardent dans les réseaux sociaux qu'il avait ignoré les gens qui viennent de l'Angola. Mais toi, tu vas m'ignorer, moi. Toi, tu me connais. Boya roko sarabatu mino ba Congo ba balanda bino na ba réseaux sociaux ngana hier na lo bande vérité botika ba bêtise na mino kotanga ko ba Angola que ça soit la dernière fois et à mbala souka Mr. Chang calmez-moi non que ça soit la dernière fois calmez-moi que ça soit la dernière fois dans mbala souka vraiment mon nga voilà travailler na Capscorp l'air na ya Angola nazala qui toujours motivé na ya Angola na objectif. On a commis Angola, on a bien dans na zoya Angola, on a objectif, on a travaillé, on a s'en sortir comme tout le monde. On a commencé Angola, on a affronté milliers. On a milliers, on a affronté qui allaient milliers à Congolais. J'avais affronté les milliers angolaises. Quand on a affronté, on a yebi koloba portugais, on a fungwa mi jemba la moka. Après, on a commis koyemba na musicien, oya sala koudour. Muto sala koudour. C'est Tony Amado. Ah, Tony Amado. Tony Amado. Ouais. Todo mundo sabe que Kuduro estava teronche. Chamara de maluco, me chamara de zairança, porque eu canto Kuduro, papa. Noela na grelha do Islam. Wana kutuma na grelha bazate. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Salut à tous les internautes qui me regardent partout dans le monde. Désormais, 11 Bilar Binachentoine Ouradjin, Inch'Allah. Donc, désormais, émission Nabinu Sika Yangoyo, Zamba. Donc, idéologie Sika, Bozwa, ba vrai chéri, ba vrai noko, Bozwa idéologie Sika. Donc, soit ba solo la mabe, c'est que ba solo la Zamba. Soit ba kosa, c'est que ba solo la Zamba. Ngamonsko na eko récupérer batu nion sotu o ba solo la Zamba, batu nion sotu ya kosa, batu nion sotu ya bengra. Donc, na sang sabo na sak poubelle mona kotsa bango Zamba. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Chang, Mr. Chang. Bonjour. Bonjour à tous les mélomanes, bonjour à tous les amis qui me connaissent, bonjour à toute la famille, bonjour à tous les Congolais. C'est votre ami Mr. Chang. Bonjour aussi à mes amis angolaises. Todos os povos angolanos.
Boa tarde, bom dia, onde vocês estão? Chang bato ebele baya osepela ntango bamoni nga na tofandi boye na plateau bato ebele nayebi ke base Sarcelle Mobimba esali bango bien Jimmy Bilele Ndima Ngondo toujours encadrement base Sarcelle Mobimba esali bango bien mokili mobimba bana Luanda ba déjà ya osepela Chang nga na yebi yo bien mais moi moke vite fait biographie Chang abotami wapi abotami na libota nini boza combien oza quantième de la famille c'est ça Kombo pe ba papa na maman ba botelo aussi c'est qui. Ouais, merci. Nga botami na Kasavubu, bien grandi à Kasavubu. Ouais. Tout ba ebinga po ba Kasavubu on pe msu ba na ba sika. Ba kuya pe ba trop. Kuya ba trop ebele. Ya na l'air bien avant tout ngana ba kisa sa on a sima biso ba kota ba infiltré ba kota ebele. Ah ouais. Ouais, moi je suis né dans une famille bon moi 5 personnes, 3 filles, des garçons. Dans un pays ma grande sœur nanga Misusu à côté père puis Bazali donc deux ans moi et bébé en fait donc deux ans une famille vrai nom au babotelo c'est qui Chang ezala makombo no ma papa na maman babotelo Chang ah ouais Mr Chang ndeya na l'air ya ma musique tu en as beta mais Chang ndevma Chang kombo nanga yango nde base vraiment oyebi ke tobotama toza ba province ba tribu ba kombo pe ba mboka ezali mais bon c'est inutile ya ko décortiquer ngo en fait mais na identité ya msusu oyebi kaka neza Chang na ndenga ya Congo ya kin oyemba osala muziki à partir à Congo nayemba na bato ebele oke ya bayaka awa ba musicien ebele baza baleka baza na ba groupe ya minene bayebi bamona bayebi bon bango batanga bakombo na biso te donc ngai inutile natanga kombo na bango awa s'il te plaît Mr Chang pona parcours na yo oleka na orchestre nini neti na ndenge ba Congo na ndenge ya Congo nayemba na orchestre moko la Genève musique oyo esala ba musicien bele bayemba la Genève na Kasavubu ouais président orchestre zaki Cherry Womo tozalaki na otanga bato oyo nasaka bango kwa oyo delo bafina histoire na bango mais tanga pata nyonso Chang koya bongo te ata ba oyo batanga kombo na o te mais soki baleki nga nazala moto ya basentiment te yango moni nalinga oya baprogramme na bino te bino ntambo oyamba biso awa bobandi kotuta bambodi nazio mpe na matata je rappelle bien donc nazio na matata te eza te mpo na otuta mbodi tokende normal nayebi te so omoni nga na bande émission nde nini omona nga na olinga tobongisa makambo nabongisa makambo nyonso tu moko inacréditable déjà baquestion eza makasi eza na baréponse yango esenga nde vraiment pression yango esenga pression excusez-nga vraiment Chang avec tout le respect que je vous dois non vous avez le droit ya vraiment na nenga parcours na yo na la Genève musica est-ce que ça na ba musicien o lelo to yebi pe baleka kuna baze belé bayaka awa baleka belé awa na ba animateur belé baleka awa par exemple neti nakoki kotanga kombo na bango te puisque bango awa nga bango batanga kombo na nga te batanga kombo ya Cherry Womo te batanga kombo ya Pichu wa Bankulu te donc nga nakoko tanga kombo na bango ate mais on se connaît on est grandi ensemble donc lelo musique ya lelo soko yembi otonisi salle okomi na mandefu ebele po lekaki na mwa groupe moko munene mais boyi ba âge ya bato yeba na lisusu ouais donc eza ba biloko moko te nakoki ko neti na bande nango ezaka eloko po noko liasa lobaki ya sikeza te ya sikeza donc pusana tofanda quoi en fait ndenge tozolobela ba vérité rien ne se crée tout se transforme ebele boyambaka awa balobaka ba vérité te il a déjà gagné son succès, il chante, il est invité quelque part partout à avoir une invitation. Na remarqué na makama musique ba ko ça fait on dirait facilité moins à la musique il faut ko ça ba tuna bino o ba benga kawa o ba benga ba to bilwalwa. O ba ya ko boira ba banga wa ko ba baby si ba via batu ko ya ko bimisa ba via batu yo tambo salema na bino kuna ya ko bamba ya ko bombama
Mutu ayebaki te tango panzani ayeboye nango apo biso so to ça nango. Tout ça nini. Nous on n'est pas alimenté dans vos bêtises en fait. Ouais, bien. Nous sommes là pour organiser la masse. Faut toluka jeunesse congolaise ekinde liboso. Na Congo banda otanga ba komo na biso na Afrique etanga ma e comment otanga mara ya bali. Mais or que Congo ezaka na bali te. Musique koto baby. Boy musique. Baby nde wo baby. Mais nga yebi que musique écoute ya Congo ekenda ku bien que bali. Baby musique est comme ba désordre ba. Ouais lo ni baby si musique. Ba musique est baby puisque mabanga mutu misusu obwage libanga bokeno tale na quartier Franza la fête. Mais mabanga eza pona industrie na biso ba mission Congo baza rémunéré bien te bana ba cacha bien te. So lingo za na cacha bien te segene yo sa structure na yo so lingo za na cacha bien ozana on a cacha bien. Non, caché na ndenge ya rémunération ya ba musicien na biso. Industrie na biso na koloba nini Sokoda ministère na biso ya culture. Ministère à culture et art. Est-ce que bazana suivi ba artiste ninga na ba Nigérien zali bano neti ba nate ba artiste neti ba Davido ba artiste neti ba Burna Boy ba artiste neti ba Wizkid ba ocho bima bientôt là là. Je peux dire que ba génération ba déplique banani mais lelo banana ba sali ba industrie musicale na ba mboka na bango bazo promouvoir bazo bimisa na ba master na bango o bazala na bango na ba ghetto bango mo lelo ba comme ba producteur banana ba yo kota ba musicien bela Congo ba sala da ba succès et bela Congo mais lelo banana ba ko produire ba musicien bela Congo ba sangisi bon peut ba produire bango ba nini ngo le Davido, le Wizkid, le Burna Boy. Ya Nigeria ya ba côté na bango. Mais kuna déjà ba sangisaka. Mais siko yo zolo wana pesi exemple ya ba Burna Boy. Ya bango na Nigeria. Siko ya côté na biso so yeka na ba ideo za na ngwana. Yeba ba aussi gelé. Yeba ba aussi. Mais makamu to solo la no awa makamu ya vérité. Problème c'est quoi? Nga question na ngeza lebo question na ngeza boy Mr. Chang. Non yebite soki ola nanga vma bien. Nazo comprendre yo. Ba Davido ba ocho bima à peine. Mais lelo baza o baza wana. Eloko nini esala sikoyo musique ya Nigeria eza na moi vitesse mais musique ya Congo eza na moi lenteur mon boy. Est-ce que yo so katan Davido azoyemba abwaki beber sa abwaki yo abwaki ngate yango wana ke question na ngekute wana musique ba mabanga to tika ngondeni musique ya mabanga na ndenga Congo ezali na ba structure moko boy. Ouais. C'est to bito de décortiquer ba structure ngo awa il y aura des séquelles ba ko accompagner émission ba ko ngaba revendiquer contre ya sansonga la kolobela musique omonika papa toza obligé te yo kangamande mo boy mutu na mutu azana opinion na ye kulutu Jean Goubal abimaki awa pona petit musique na grande musique bato belé bazalé contre même vous les musiciens vous étiez contre mais oh Jean Goubal a sala ki wana ye azo sala po a plaire ba musicien te ya minene o basala succès na Congo yazo loba makamu ndenge zalaka na classe makamu ndenge za na réalité tu vois to sala te po na plaire soko lobi ke nga chang question so na lobi ngo bato mususu e plaire bango misusu ba oyela biso ba revendiquer po na mission non. Principe eza biso to lobande vérité to za na bo solo poto kota zambate. Est-ce que Kalaba on va ndako expliquer ba makambo ba comment expliquer les non te ba bande ko expliquer pourquoi ba comment expliquer en gros parce que maintenant tout le monde est éveillé liboso ba banda ko kosa biso liboso ba banda ko kosa biso lelo mokile kominde to solo la no boye to zui téléphone na beti bo makambo ye bisangai na beti bo nyose bimelinga na Google technologie eza avancée na Congo ba nga ba bebisa musique ba tone ba bebisa musique ba to ba lekana na ba micro awa ba ko ya ko loba nga isoki nani nga isoki nani komona na kaka na image TV za radio te les images restent et les paroles restent makambo tout ozoloba tout est gravé puisque demain s'il y a une revendication s'il y a quelqu'un qui vient de revendiquer ba ozoyo ko à partir à maloba oyo. Donc, il y a autant de gens qui ont des liboso, ya ba étendre, ya ba télévision, il faut tout y ba nini tozolo ba convenablement.
tu as raté pour beaucoup ta lelo musique ceux qui n'ont c'est basé mingi musique ezobeba ba système ba comparaison ba système à comparaison mais yo mo na kati na ozoeba ke oh wana na minute so azana na vitesse so kuna za na vitesse to zolinga to inclure ye wana pour ba kokana mbale mais et si mbaté pour ba production ils sont différents, c'est ça. On a des productions différentes, on a des disques différents, on a des chansons différentes et dans les chansons et il y a de lettres différents puisque il y a des lettres choquantes, il y a des paroles choquantes, il y a des messages choquants et il y a des histoires na kati ya nzembo yango ezo sala kelelo et en plus o contribuer à l'issue c'est ça ba instrumental même kane ba guitare ebeta na si instrumental wana omona mutafandi bwa komi ko mona azo passer na nzembo wana zo kana maloba neti eza lokola nzembo oya ya nani ya jena biso oyo nani aima mama ngai nakei yebisa bato nake kosalisa nzoto yebisa soki nzambe alingi nakozonga oyebembe ya soso basala matanga te yebembe ya taba ezangi ata motuni o yebembe ya yimbo ezangi ata moeleli o kasi oyo moto epesaka mawa mpe balataka mokuya ils ont déjà lettres ya monene donc musique yango wana ntango bazoloba rumba yango wana banzembo indutsa ye na ndako na ngai kodefa mama na pesi ye biloko adefi na kodefa ye ake na bare babalato bayibi ye mama induse oyebi likambo ya ngai na ozoka message ayaki na ndako ya bato adefi biloko ya bato ake na bar bayibi esiko oyo okoya koexplike nini donc eza message ateki oyeka kobandikaka noko muzika po azalaka na chance nani musique ebebia. Le problème est-ce que batu babomi musique nde yo lo batu to yamba na ba TV je pense pas musique ebebeli et pas na biso kutu nini te mais ministère na biso culture nini sala pour na ba artiste ministère à culture premièrement non bazana immeuble moko na teta 5 niveaux be ba koma bo ministère à culture c'est ça batu oyo faut pesa erreur yango yo opesa erreur et pas ba frère na yo ba musicien o ba yaka na ba plateau na Congo idéologie ezana mukie idéologie ezana en tout cas bon excusez-moi mes frères congolais on m'a invité c'est pour parler la vérité puisqu'on voit tout le monde à bino boyaka na ba micro yo biso pe to 8 ans to des capots to des cortiqueurs mukie botala pe maile na biso na bino nde boyaka ko lo basoki mo bokeseneza po bokeseneza ozala puisque et l'obélipe na yebeli eza ndenge moko te ouais bien sûr bien sûr donc eza penza bongo bien sûr ngala linga ko ya émission te ceux qui na y émission puisque na lingi na zalaka na kota na palmarès il y a émission zamba bien zala bien mutali boso siko we anga ya mutali boso yanga yebani inshallah mais ya kisasa ba comme bato bele bazo welela ba bosani ke ba vie franco bazalaki papa Lutumba Simaro parce que ba mission pe ba lelo ba opesa bango valeur ta valeur kilo pour ba ibindete ba tout le monde est-ce que pourquoi ndé ba musicien ou à RDC ba ke nobeta na ba Côte d'Ivoire pourquoi pe ba on pe ba bing santé ba musicien à Côte d'Ivoire ba beta pe na ba condition de ba tia pourquoi pas au mona papa neti pas intéressé na musique ya baninga mususu au mona papa neti vie juna janana batu ba ko se permettre ko manquer vie juna janana respect comment que vie juna janana respect wana ezali wana te to lo baka ndenge musu batu musu neti ba papa Jano Bombenga lelo mutu moko ta ayebi te ke to ala neti na monument vivant mukolo oto tikali na e papa Jano Bombenga ba via na bayimba musique yango na batu pa presse ba oya ba osala ba émission mais ba ozongisa batu te ke to na ba légende vivant ba Venio Kalongo ba Kofi Olomide dans la vieille Jossard omona ba Kofi Olomide ba Via Chwango Via Chwango batu bayebi te Achwamo evolokole omona batu bayebi te il faut respecter les gars qui ont vécu mes frères batu bayebi te batu faut ba solo la culture batu ba solo la culture te muto olata po yo kosa
mais aza parent ana bana ana mwasi mais alati aye na plateau po na kokosa eza idéologie oyo baomemi na Congo ti eza idéologie oyo bamemi bani batambusa yango partout kombo na biso bacongolais soki lelo ediminue na niveau ya Afrique ezali suite ya balese ale moko boye oyo bakonzi na biso batikaki toza vraiment il faut to reconstruire mais donc naye mpe nalobela mpe politique mpenza te donc mais toza na reconstruction ya bato donc il faut batravailler bato bamémoire balongola bango na mwa esprit wana ya esprit wana ya komikitisa bato baza komikitisa to balingi kobamba bato bakombo baprésident banani grand prêtre abeta asala donc moi complexe wana tout ça c'est pas propre ça dignité en fait c'est ça ouais. Chang na nenga parcours to solola kolongwa un kin kokoma ti Luanda ezalaki kaka ne mwa mobali nyonso tokenda ba Luanda pona koluka to ezalaki wale na mission de service to ezalaki na mission mo musala mtetindaki yo ezalaki ni no réflexion liboso ngamono epa na biso to adansa ba boudin to ana mama na charcuterie na kin ah ouais na ebosa boudin ah bon ebosala nayebi nazosa epa tout le monde na Kasavubu bayebi charcuterie ezalaki na munene bato boudin batambolaka na toute l'étendue ya ville à Kinshasa lara osomba boudin na palais bake batambusi bona omona bato balali na lupango longo nde matanga na longwa kin ti nakoma Luanda nga na umela te na nzela sérieux wana nita zobe na bima kisasa nakina na lukananga meilleure condition ya vie na bima ina ngapo na baegi na kin na koma mona oka bongo mombeko mbaka dogo ekomi kaka anasema iko angalivu mtoto bana fanya nini c'est que sera bakadogo c'est kobima qu'avant non na bimi na 99 nga sali 18 ans na Angola ah ouais nga sali 18 ans na umela te na tambola l'aise akoma Luanda vanda pe na vanda na palanka te mabor te petrangol te mais nazalaka na ville wana na makulusu après tant na ekolonga makulusu na ekofanda na Bairo Jombo na municipe Mayanga donc etala na ville Alice donc Bairo wana kutu wana to su pisinga pali na kekilamba waya na linga okomelaka pas famille ezala déjà bien na Angola kuna toi une grande sœur déjà kuna donc toi il a parlé na vivenda so vanda na immeuble ndel to vanda ba immeuble biso vanda na rez-de-chaussée ah ouais ouais parler na biso wana kuna soki balandio na mbilo kotio na mbila kota te mais na Angola on dirait ozalaki trop makambo foot ke makambo ya musique te na ndasa nyonso na ça tout puisque na Angola moko no mono suboye présentateur na ba concert à Paul Otudili yo mto présenter wana tout ba cop na ngai wana tout ba cop na ngai matutu avana na Luanda ebi tizamona batumsu ba robeta masola Luanda lokuta masola webi ba émission il faut bolukara bateau bakoki koya a sali émission na weza la émission mo populaire benga bato mususu wayebi Angola te normalement te toya norbi na Luanda et comment ndenge nini au travailler na Kabushkorp nga vana travailler na Kabushkorp l'air na ya Angola nazalaki toujours motivé na yaka Angola na objectif nga ta on a komi Angola na bina longwe kin nazoya Angola na objectif na travailler na s'en sortir comme tout le monde na komaki Angola na frontier millier na frontier qui zala millier ya ba congolais te j'avais affronté les milliers angolaises tant on a affronté na yebi koloba portugais na fungwa mi jemba la moko après na komi koyemba na musicien oya sala kudur muto sala kudur c'est Tony Amado. Ah, Tony Amado. Ouais. Tout le monde savait que Kuduro estaba teronché. Chamara de maluco, me chamara de zairança, porque eu canto Kuduro, papa. Noela na grelha do Islam. Wana kutuma na grelha bazate. Ba na grelha baye koya après 2 ans, ba na grelha baye ko bima. Ça c'est une histoire vraie, je peux décortiquer ça en portugais. Toi portugais pe ouais. Donc tout le monde sabe quando eu cheguei em Angola
frequentei Tony Amado, ele é o criador do Kuduro. Todos que estão em Angola, todo mundo conhece quem é o criador do Kuduro. É o Tony Amado. Tony Amado, que é criador do Kuduro. Eu sabia que lá na grelha dos Lamba. Não, na grelha, baie na Kuduro, ia tá vire, comboio, homem tenta, puto cheche. Não, baie na ideologia. Mais a Tony Amado ezala ki, po Tony Amado ayemba ba sungura. Sungura anezala kwa semba. Oyebi groupe mo ezala ki na Angola comme nango Irmãos Almeida. Naemba na groupe wana. Ah ouais? Il est que là ngai na CV ya musique. Ah ouais? Na Angola. Mais naza na TV. So ina okosa moto akubenga yo akosi. Ngai. Tout le monde bozomona bien c'est Mr. Chang. Donc to bomba mai trop, to bisko il faut to bima. Normalement. 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 Faut to bimsa produit. Papa beta matière. Batu bazoyo kosa fort na TV. Matière do côté zalia. Mr. Chang, lelo nde mokili yebinga na toza lelo na Paris. Mais lelo poto ba panzi batu Angola sango na ndenga mabe. Bapanzi batu Angola sango na ndenga mabe. Ke mutu nyonso tu oyo omona awa auta Angola, donc abanda ko souffrir. Kimusenzi batu Angola baena kimusenzi na poto, batu Angola ba bebisi poto. Nga yebi ke batu Angola ba courage. Batu Angola ba longwa ba kin ba kende pona ko luka na Angola pe ba e presque belé ba e ana ba propre fort na bango moko. Eza différent na batu Congo. Batu Congo e belé misu pe ba e pe ebele pe baye na ba propre fort, mais baza mukie moi minoritaire. Mais bato Angola au sentir que majorité baye na ba propre fort na bango po abimaka kenda ka Angola akenda ko luka aluki ti ayo koma awa na Paris awa. Mais lelo sangwe komo panzana ke bato bayo boma poto eza bato ba Angola. Est-ce que c'est vrai? Pepo nanine. Ah, vive Angola. Vive o camarada engenheiro José Eduardo Santos, presidente da República de Angola, o presidente mais valia, o presidente mais poderoso, que a sua alma descansa em paz. Quando tu não conheces Angola, não vem aqui na plateia falar à toa sobre o nome de Angola. Ah ouais? Angola, na ibanda lettre A. E deba Congolais belé. So mwini mutu ayo finga Angola. Ana rando na batu na mwa bayi lagi basi bayi. Bien. Bien. Yo finga ka mwana Luanda zonga no bien. Zonga tu. Mr. Chang bien habillé. Na mwana Luanda né grandi. Ah ngalobi Mr. Chang na ba Luanda kuta bando vivre bien. Mais na ba poto o ba komo dimine ba o matana live mo mutu mo azo yo zolo ba mamba bien mais ya yi wana bandi na mambu zoba yo ni ke poto pondo madesu ko sangana. Bon na pesa réponse na bato balobi bato ya Luanda ba BBC poto. Ouais. Bon, na regretté mingi. Na regretté trop. Batango o baye ba BBC awa bazo sala ba bêtise tant mususu bazala ba éducation te ba o baza ba éduquer comme ba biso te bebisa poto na nini au contraire biso ko tunde to contribuer na poto kuta déjà ba mususu aller biso to ya baza déjà na ba cacho c'est auta Luanda mususu bazala ba cacho bazala na poto ba bebisa poto bango mo kala mingi te bo mona fanfare na ba cimetière awa na poto écoute kanga malobo bukanga image ah fanfare tina niveau ana fanfare écoute fanfare fait bête na matanga ah ya fanfariste bazalia tout na ebisa oki côté comme Afrique. Ah ouais. Mais ça, c'est quoi, il y a pas tout ça dans le nord, dans le fiston, bazawa, na bato, fanfare, bazawa, na mabeta. Donc, ma cambezo changé. Bato, ba BBC, poto ça, bato, outi Luanda te. Bato, bato, outi Luanda, baza prêt à tout. BBC, poto, bato, outi Kisasa. Na basio, ba ongo, ba okendo lingana Kisasa. Ah ouais. Na mibalio, ba ongo, ba okendo kozwana Kisasa. Ba oya na bango, awa. Ba ozwana bata, ba théâtre, bata, et comme,
na ba groupe oya ba musique ya ba oyo yembaka na ba stade ndenge komi ezolakisaki eloko moko malonga eza lisusu te. Il faut nini bato ba prendre conscience toluka batia ba emploi bato bakende ba boulot. Soki ata moto azoganye $120 par mois, papa yo omona babuzo bana Kisasa aussi là. Ouais. Pour na Kisasa bilo eza nango moins cher, mais circulation ya monnaie eza difficile. Un jeune nga na habitant tozokola ba passe yango ebandi lelo te. Mais si ko ndenge monde ezo évoluer be ma matière yango balobara OK bazo ba Rwandais ba oya oyibara na mboka na biso. Mais ma matière on fallait ça la utiliser banda kala bo banda oganga je camine kilomoto mais je camine on nga na mona immeuble je camine kilomoto te na boulevard du 30 juin. Et ça à côté nini bola kisanga na yo so mona immeuble ya je camine te na mona immeuble na so mona immeuble ya ba coton na ba uranium non osomona en beau distrait biso bo boye na musique même buzo bekoti bitumba kofinga basi ya ba musicien kofinga ba parents ya ba musicien voire même na bana kofinga na bana OK na TikTok même botie ki congolais na biso bino bobebisa biso poto na biso ya biso na mwa batango toyebo tofani na biso na poto sans problème neti ngane na abo na poto na problème na moto te ngane na abo pose un peu na problème les affaires donc mawa trop quoi botika bato Luanda kalbe bato Angola posi so bino bobebisi est-ce que yo muto yaki loba o bato Angola ba BBC est-ce que yo yebi Kazukuta yo yebi Ambroso Baka Boveri yo yebi Héritier Mvwama yo yebi Junior Ikomo yo yebi Weston Kaskito Motopamba yo yebi Kaskito Motopamba Igetsa Longanzala yo yebi Igetsa Longanzala Indira la brésilienne yo yebi Paulo Tudil yo yebi Serge Tata Kiboko ba solo la masola ba fille basola masola ba fille mobo ya ba Monique ba sola basola ba fille ya ba Palanka donc bongo cha bonke bato Angola ba bomi poto papa botika ba distraction bon micro yo eza micro pona to lukato sangisa to bongisa to poussa bato ba moi ba maturité évoluer quoi biso bomba maitro nga pesko na micro na bimando ya opanza bino siko ba vérité bato boyo okosela bato makambo fort bato bayebi bato te be boyo solo la bakombo bato oyebi mutu te mais oyo solo la kombo mutu papa botika bato Angola bafanda biso toyebi bato bauti banzela ba Angola ba guerrier bato bauti na bakini bauti na bandako ba parents moni longi na nga est-ce que cicatrice eza non ebele bauti ebele misusu wana baso moni auti ya Angola ina cicatrice kayebi nini abando sala si na biso sans problème na bato tokutani pe na bana mai misusu ato ya la l'aise na Angola ya za makambo nonga pe na makambo na ngai poto balobaki ya cimetière lokuta poto ya cimetière te poto place bato bazo ya renouveler vie yo benga ngo cimetière mais cimetière so yende okundami okufi cimetière baloba par rapport na bino ba musicien bando ye a romeli déjà elo nini obeta esala pe mo eloko te na yaki na objectif ya obeta te siko na obeta naza neurolias déjà dans beta déjà sala munene teto ya wana makambo noko laske ya wana vraiment bientôt la to fanda ndevuma wana wa eza côté to fanda donc ekomitike non vomie kutu olinga nyoka mais mwasi ya kolinga mwasi ya uta nini te uta Angola te basi ba Angola basala nini mwasi uta Angola komeka te pourquoi papa toi na ba petit Angola bazalia c'est na binaro misarata 4 petits ka ya Angola bimisela nga 4 petits ba uti Kisasa na bimisa 4 petits baza na awa ba petits baza 4 na bimisa ba 4 bache 4 petits na awa bache 4 petits ba utai na kin bache bango awa totaba na ba mutoti na Angola déjà l'aide est stable et pas naie a foutre la cacheye yo ti na Congo ozela ale msu mama sale loko Angola viva Baba nyama babanga biso bata Luanda Mr Changsiko parcours na yo kolongwa
Angola ti o se retrouver awa. Après shit ya kabunde au pakata pembango nga ya tondeli. nanga poto mokolo ngo na lamukaka boye na ntongo na bifona ki epoto mpo na banda koyebisa bakamara makambo nazoloba bacamarade nanga bayebi je crois boyebi yango bien na banda koloba ngo même baninga mosusu na bato mosusu ya quartier baoloba bangolais baoloba babi ese tiyokani banda obwaka esse changue tem sucesso daqui a nada ele já vai bazar para France. Donc, c'est que comprenait déjà ma ambition na esprit mes allez sous na mboka te. Ba comprenait ma ambition na nga ezali ba journaliste ya minene net ba viena nga ba Carlos Pacavira, ba Domingos Kitumba, ba Ernesto Bartolomeu, ba tona ba journaliste na otanga na sura na wana TPA Doge, TPA 1, TPA Doge. Wana TPA international. Ouais. Vous mona ba Gonçalves Yanjika. Ba Paulo Duda, Estados Unidos da América, TPA. Os vivos na aí, Parce que tu eza couple nga, couple yoye, parce que tu fan de langwa wa ikoba na succès formé na boyi. Diga. Mino bobenga ka biso toye. Ah bino boye bolobi to benga Mr. Changa oyanga so na ye. Na zone sika makamu tout droit. Mr. Chang donc tango kanisi ki Angola sikoyo. Na lamuka na tongo. Tozalaki na propagande ya camarade ingénieur João Manuel Gonçalves, o presidente da República d'Angola. Tozalaki na propagande na ye, na vie na biso mopao. Na compte ya production ya tout dire invent. Ouais. Alors, na senti douana, petite sœur nanga bengainga, petite sœur nanga jolie, ou alandanga, azana Bruxelles. Baza mibale na Kiedi na grande sœur nanga mosusu en Allemagne. On toujours le sali là on part bisous na bino. Na Patricia aza na Nantes na pesino tumbote. Donc en fait zalaike petite sœur à la mouka na tongo le Saint-Esprit sali tuniende ni yo poto en po ya. Il faut bazo acteur ba tumbo nga bitenga pe na comme na posa poto po. Na mona ba altération ya ba gouvernement o ndenge zo ya boy. Et ça la moi mon boulot. Abi bon kende na moto wa cha visa nzoka nde kuna na ambassade pe bazela ngai bata ba petro e ba dago solaire na yaka na TV beso to finga yo ebi kuna ouais nga manda yo lo ba vérité nga yo lo ba vérité nga za Angola lo ba vérité Angola so za mutu munene siko bango bando banga nga puisque nga na lo ba dans na expliquer na vérité quoi. On explique la vérité. Donc, Cabbage Corp, on manque pas de todos os angolanos. Quem quer ser sócio do Cabbage Corp, ou quem quer ser o adepto do Cabbage Corp, não implica nada. Vem, compartilha conosco e acabou. Fica já, compra já seu equipamento do Cabbage Corp, tá escrito Cabbage Corp, e pronto. Nem nas aliadas, na missão de serviço, les journaux qui sont en Angola, il faut aller à la télé, pour sensibiliser battre pour Cabbage Corp na minute ils en forme équipe est bien mais bayoka na ate par rapport ndeto yebaka kabuana à l'époque bon mon époque et aujourd'hui ça la makamlango tant to ita ko sala ba accident wana to perda batu mingi et ben il est trop et que leurs armes représentaient donc bon avec Godzilla donc Godzilla Akenda Maître Rambo Dikando Bijuna Chege Marginal Akenda ebele petit nanga bagibaya petit nanga besenganda Akenda donc bakufa ebele Bruno bakufa ebele Mr. Chango komi na France anine na koksi 8 ans déjà oui ah ouais 8 ans c'est bon hein. C'est na koli dia pe a mamukete 8 ans za ebele lelo na wenge pusana tofanda ezali grand mouvement wenge donc moti nazawana tant na mona nokolias bazomona pena que non baza premier ni a un bon encadreur quelqu'un de bon azfandi na biso bandeko na tout bien nakutaki batu bien nga pesona ke nazala na baoka bien naza na temps na nga yo akokuta structure etambola déjà bango baza déjà babeti ba 12 ans ok ba 12 ans mais na comprendre te ti vraiment ba responsable au boza bokiti esprit
Bo travailler na nokolias parce que ezala nango pe na mikili mais trop ezaba nzonzingi. Mais au fur et à mesure wenge poussa na to fande ko mama structure, groupe, orchestre vraiment. On sentir en moi. Ouais. Toi ba toi Paris toi ebit. Yangwana no singa mana ba toi Paris bana ba vrai parisien ba cha nokolias poa. Ba cha nokolias poa. Nokolias atika ba tuta azala na biso na ba confinement, azala na biso na ba tantu, na ba mataya ba matanga nokolias vraiment amona batu. Vraiment to cha nokolias poa pona le 21 juillet na Bataclan de Paris. Nokolias sana azani na problème à batuté. Azali musicien batu pe bazala na problème na ete batu ne baya basoma batike pesa ndule ya diaspora mais makambu pe lo mo boye pe no sa presse ye mon pe fois booster tozala ne a dernièrement na solo le na e presse pe fois booster au moni concert a déplique no pesa ku félicitations na Pomba Nuance déplique concert monende félicitations déplique Pomba Nuance au monende concert a déplique le kaki oui l'équipe savant ça va carton total pona nini a reconnaître qui valeur à presse a chaki presse na place na bango omona ezaka mbongo te yeba valeur ya presse poussa presse pembeni na yo poussa na pembeni na presse parce que tu travailles en partenariat presse ya poto awa bokomi na séparation moko makasi ngalo balanga vérité séparation netinde bokata parti séparation netinde bozo pona bato ba na succès bon pona netinde bozo pona bato ba na succès jamais te wana loba parfois bato mususu plique aller na besoin ya presse ne asalaki appel na presse to pona mutaza na succès netinde bino pona bato non to pona mutaza na succès en plus bazo ya awa tango benga ye bandi biloba bandi koloba ba n'importe quoi ko chrétien batu netingane na yanga na chrétien mututé ngana yeko sala kolobela mamnanga pe na lobela parcours ya makambo mais ndenge mo pe na yo bat ba loba ke no oza pe musicien banda po fande wana bat bazo yokate c'est ça ya pe kana bat oyo lo baba yaka awa ba mais bat ba s'intéressant si les gens t'approchent pas comment yo ngala zo sa kutu na sala ba pas net ba idéologie to yema ba succès boy ce sont des choses qu'il faut pas appuyer biso mais il y a des puisque ndé na sa boy na sana 3 titres sur une bête en moi barumba obino bo ganga ko barumba oyo lia barumba na toi ah bon po fait bima vraiment que rumba et bimi rumba ndenge rumba oyo kaka ndenge ba vie ba imbaka mais na mituna nokolias asololara bien to ezala ndeni confiance oyo bopesi même Mayo Chang je vais citer Serge Mabiala et Boalotin Pavarotti Roi David Ilele Cambodge bopesa nokolias confiance bo Mazembe Fanel envie mayo donc na émission confiance bopesa nokolias ezala moyen nini omoni ngai tango na monaka bango bawemba ngarabi le seul orchestre dans mona awa mapoto ki na koko yemba na bango na matisa lisusu voix na nga na maturité na nga na ba kovanda na chorale bien parce na yemba na batu pe mwa mingi mususu okenda zo bude okaka oboya na bango omona ka que on dirait so nini mususu pas obengo pe faux chanteur ouais ba bolora zamba banga kotsora zamba ba douze banga kotsora zamba ba bitura zamba mais yo mona kati na yo na batu oyo ba meloman basala ba ebike to oyo azala boulot ezali mais ça la bon maintenant on a monaki non lias mutu ifatika na biso ebiko aibi boulot yeto tikali na yi na kota siko me batu nsu banda obeta ba diabozo ke kuna ba obeto 12 ba salo kuna za wenge 12 ezala na ngome webi pe ko ndenge ni okolongola 12 bien webi 12 mususu ba beti o 12 yo so timbiri ke ba beti nga 12 yo siko ifo za na maili Kema pena ba beti o 12 baba moni o so longwe 12 kufi même to ndeni to beti 12 ans mais yo so longwe déjà dans 12 kufi ba 12 kufa ba beti o 12 ozo ba pena on kuna comment répondre à ma on kuna répondre à ma ni kamo ba si ba lingeli nga basolo
La guerre d'esprit dans la musique ezali. Hein. Merci na batu nyonso tu baolanda biso na ndako, nous avançons sûrement pour na rochiter na émission na biso. Quant à moi, je vais dire un grand merci vraiment à John Konde Santiago, oncle yo ebi John Konde Santiago, ozala toujours nantima John Konde Santiago, encore une fois les sous, je répète, big up Patimbala, Yambala, yo ebi Boni Basango, ya Gilio Lema, Papa Bio, triple. On est toujours ensemble. Maître Yves Kambakson, Motema ya Mama Gistel, Lubeme, Papa ya Joachim, Maître Yves Kambakson, Motema ya Mama Gistel, Lubeme, Papa ya Joachim, on est toujours ensemble. Maître C dans la loi, Salon FB Nakacha Bruxelles, Maître C dans la loi, Gelor Wang Yu, to contrôler ka mboka ninga zala ninga système, Flavien Panda et Hervé Pambu. On est toujours ensemble. Santiago, lelo oko pesa conseil et pas ba gêne, lelo ata kuta na fi mobo a otiangola, pe komo bangi saba noko ke omema chéri mobo na ndako angolaise. Problème, oh non, mais ma fille ondeni na nina bala mais angolaise. Ah, on a français ba pandi ba angolaise sango na ninga mabe. So kuteni na franc angolaise, okuteni na franc angolaise. So kuteni na vrai angolaise, okuteni na vrai angolaise. Ba congolaise pe ya fou bazali belé bazali a faux ba petit. Ba onyo ko la ba ya yebela. Wana pe to solo la pe ka ba petite sœur na biso ka ya ba congolaise, mais oyo ba passer ba temps trop à part na Angola. Mais amoni pe ba film na trop place a utia roya ka lingo changa bongo te so amoni simbité. So te bango ku bazana bango pré mais ba noko nde ba komo banga. Te ba noko ba na bala angolaise. Ba noko ba obanga na ba noko na pe ba dia ba blessé de guerre ba aventurier. Ah ouais. Ba ta poto ti ba bala bango ba to ah ti a utia Angola non. Ou bien utia Angola aye. Aye te ka po mututu il faut bala quoi. Olobi? Aye te po mututu il faut bala Ah ouais. Bah oui. Boya produit. Moi moi mususu ba produit dia ba congolaise bazala bo pourquoi ba bala na bango. Mais ba pandi bango sango ba pandi ba petite Angola sango. Net nini ba petit ba tu ba olukana ba doki. Po doki pe ndenge za bo bala ni mariage so ki bwasa ye za doki to pese et si li makamwane za lisusu te. Faut bota. C'est yo mobile yo bota répéter siko bo sukande. Problème. Bo mara ba petit ba tu ba kisela bango ba problème ka pamba bo. Ba petit na ba uti na via Lix na Angola. Petit na parler na za bien, liaka bien, foutara parler à 300 €, il y a $300. Sans complexe. Sans complexe. Akenda congolaise a te karababilo kona a sala ramusala. Kendara China somba biloko sa bisiko boningi bana ngo basande oyo kutani na ye so aza juja ce que simbité à Lyon 24 c'est quoi est-ce que y a des angolais puisque personne to bito que depuis dans ma vérité en puisque ya makamba angola to qu'est-ce qu'on a vérité ba petit beno bino bozolo ba kibana ba problème na bango ba petit toana tout ba uta ba Zaïre ba yekoli ba portugais fatigue oui ba portugais eu abima pe moi yanki on de beaucoup tane yo so kutana petite fille angolaise okutana na Marisa ya Sudan tona na Keyana to kutani na Annabella das Cruzes to kutani na Jamila ayebolo balingala te pousse so tali balibala ngwa bangolo ba petio bazolo balinga po muto aki dia ko dénoncer makambwana na yemo azolo balingala pourquoi le baki en portugais puisqu'il n'est pas angolais il s'exprime pas en portugais il ne connaît pas la langue portugais il fait que parle de mensonges pour que les gens les regardent dans les réseaux sociaux qu'il avait ignoré les gens qui viennent de l'Angola mais toi tu vas m'ignorer moi toi tu me connais boya kokosa bato mino bauta ba Congo bato balanda bino na ba réseaux sociaux ngana hier na oloba nde vérité botika ba bêtise na mino kotanga komba bato bauta Angola que ça soit la dernière fois
Et à la mbala souka. Mr. Chan, calmez-moi. Non, que ça soit la dernière fois. Calmez-moi. Que ça soit la dernière fois. Dans la mbala souka. Vous avez vraiment monté, vraiment. Angola, et puis si biso ba vito, ba poto, ba gêne tozo mono, ba outi Angola. Puisqu'il y a des, oh, monsieur Swadi, qu'on s'est concentré, wane talibango. Mais ceux qui sont concentrés de l'eau, bazalia, bazala banda, ils ont leur foyer, ils ont leurs enfants. Ils travaillent dans les entreprises. Bon, ils ont bateau, ba outi Angola. Ngana vana na kisasa, kuna, est-ce que l'entreprise ni ba pesa ramsa, yo muto côté la Congo. Entreprise ni yo sara na kisasa. Ke yo yaka vacances, le quoi, ba petit na biso, ba outa Bangola, asala na sonde, ou soit asala na diamant, hein, asala na diamant, ou asala na pétromar. Un moment, il faut arrêter, hein. Un moment, il faut arrêter, hein. Bon, il va inclure ba concert bangolais, ba betisaka, ba musicien na biso ya Congo d'Angola. Pourquoi bino pe bobenga ba c'est quoi to Pedro te ba robeta na kisasa? C'est ça. Boka ata sonité. Boka na ba Côte d'Ivoire, na même na bato ba mimara bango ba musicien aminé no bazo voyager ba Côte d'Ivoire, ba mimara na bato misusu. Au moins attend ba koma kuna ba yeki ba memi kizairo ba kokele ko senga. Ba bandi ba ki mandiatisme na bango. Ba bandi ba biloko na bango wana. Et en plus, il va poser. Donc, il va se montrer un cachet qui est dans un Zaïro, dans un Congolais, dans un Congo. Donc, bah, on a moins maîtrise. Et là, on a tout l'ingé en côté dans Congo. Ah ouais? Tout l'ingé en côté. Tout boy. Un Congolais, a respect. Un Congolais, c'est quelqu'un qui a été respecté pendant au bout du temps. Mais cet respect-là, et disparaître karaboye na suite ya bino bato boye siko na ba idéologie na bino na musique ya kofinga rabato ya kenga na leki o juventus soit jeunesse soit tout et baby bato ba fani na paka juma lelo ba bengani bango nani mutapesa bango esika wana ezalo kwa Gare du Nord na biso ya Congo et kufa yango na paka juma ba place ba train soukaka terminus na poids lourd. Si tu connais pas l'histoire de la République démocratique du Congo, il faut demander à moi. Il faut qu'on se cultiver. Moi, je vais t'expliquer. Il faut se cultiver. Pourquoi ba évacuer bino wana na paka juma ezanda kuya batute ezali gare soki oyebite mutapesa osika wana landa ye azonti na yebisaka batu ebele. Avant, makambo ya ba réseaux sociaux, tous les bateaux ba construire des colos ya ba rayo et même ba rayo oui. Toutes ces maisons là sera détruire. Puisque il y a une seule route. Oh banda ki ko so ba train qui ti comme mango na chani métal. Ouais. Toza ba place monsieur ce poto sou qui ça ba chani métal. Au moins na kitambo magasin. Au moins toza ba na mikyo bana au moins ma bende ba train ceux qui train zoya ba kanginzela boy. Train de karalisu sote pe koma ba place ya ba wewa. Même galère na longwe na Kisasa na 99. Kisasa ezala ki bongotin. Il y a des constructions, il y a de mauvaises constructions des immeubles mal construits. Eza mawa. Congolais na ebité soka ningini. Congolais se perdre trop. En fait, yango moninga loba que non, il faut tout changer de mental. Façon de voir les choses. Toi, on a problème à mental. Problème na biso, ça problème à président de la République te. Problème na biso, il a mutu na mutu ayeba ke mai oyo, so na siso mela mai. Na obwa kabido te na se. C'est ça. Biso to mela mai, biso canette. Mais moi mai, donc apé toi moi soit là. C'est ça, c'est ça. Toza vraiment tozo samela là vraiment toujours en plein hospital bina Chantoine Rajin. Hala wala kobar arrête carrément en plein nini. Il faut tout changer il faut tout changer de mentalité tinga ba bagarre à boule pompage à cerveau faut luka bagarre à boule bagarre elle sou ya makofité pompage à cerveau pompage à mental frère photo luka photo sanuka musala maboko to yo mona valeur ya ba musala maboko na ba mboka libanda. Mes frères et sœurs, il faut que bunda salamo loko na yo, moi salon de coiffure, tchakata vernis, tchakata ina, c'est ça. Ba esprit na toko zongwapi, na ba Angola. Ne sala que non, il faut fouta ndaku, il faut se démerder, oyeba na ndenge nyoso tout, obunda, obima, que 4 heures aux adali banda. Et ça, biso za ba potote mutelaxi biso que non, obima na 6 heures te, 4 heures na adali banda.
à partir déjà ba Angola ba Luanda. Donc formation na nenga mukete formation ezate na nenga ni formation ma Angola ma et format. Tous les petites sœurs nanga côté bozana saluer bino nyonso tu bango mo ba miyebi. Donc ti a au sentir que ba bundara bien. Poani banda kuna ba banda dejo bunda bien. Ba oti na ndako ba papa te foazela semoule na ndaku, foazela viande, foazela matembele pondo ou tapa mama ou tapa papa. T'es sûr botama shegi. Wana ce problème il y a éducation de base, éducation de base. Là c'est autrement. Makamto so la makamo mental mutu na mutu mental na yo. Biso na catholique, moi biso to mental na yo. Biso kola na croix. Mental na yo zanini o raison na kanini. Faut comprendre que bidon o na meli so na meli mai na bidon oyo. Faut na luka côté poubelle eza. Faut na luka côté poubelle eza na tiango na poubelle en fait. Donc, to primer moi, valeur, to boycotter, anti-valeur. Nous primons les valeurs et nous boycottons toujours les anti-valeurs. Anti-valeurs, vraiment. Mais les problèmes dans leur structure, ils voulaient que les anti-valeurs résistent toujours. Non, ils vont plus résister, hein. Ils vont plus résister. Nous sommes là. Jusqu'au moment où nous sommes là. Il y a des anti-valeurs. Idéologie prochaine émission, nous allons parler sur les anti-valeurs. Bien. Il y a des ceux qui ne connaissent pas les mots anti-valeurs. Bien. Nous tous, on était passés sur les bancs de l'école, même aussi on n'a pas terminé l'université, mais on a un peu de notions, on peut parler, que je peux donner un conseil à quelqu'un, peut m'écouter, puisque dans Zulu Bani Makambo, c'est très récent. Les lois sont congolais à baby, puisque Malobo est mon français, il y a Mama Loba, Moussou, et ça, parole, moko pesant, attirant, s'intéresser à un côté. Les gens s'intéressent dans les paroles faciles. Et ça, mawa. To comme qu'on s'intéressait trop na ba bêtise. Ce que ça bêtise, tala nenge sala ba vite, tala nenge ba tout so boya. Neti ba tout sala ba émission ya boye, ba émission ya respect boye, ya calme boye, batu ba tala te. Donc il faut émission mo boye, batu ba bando finga, batu ba bando humilier ka batu, batu ba bando kotake batu ba compte à rendre ndo moni place wana ba ye ko chamisu. Quand même, vraiment. Yo za poto bando tambola miso. Pai le kwa muibi. Jamais. O tala soki mulange ko uta place ni mulange ko uta gauche to droite. Non. Ngaite au moins tina ye wana tambolia. À l'aise. Au mona ngaka na réseaux sociaux. Yo moni nga zala boy tout droit et le ballon papa chéri. Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, toujours. Bagarre à boule, pompage à cerveau. Bagarre à boule. To primer ba valeur, to boycotter ba anti-valeur, vraiment. Bagarre à boule, bayaya. Foko luka, musala maboko, foko yebata. Ba vebele bazana ba Kongo, anu luki maître mo boy, maître maçon mo boy, o luki garage mo boy. Papa, o luki nini mo boy. To ye ba valeur na ngoli banda. Électricité, to néglige kango. O mona ke na classe A, non, tant électricité, po anini. Les parents aussi, ils veulent juste que non, Nino, prendre dans notre domaine. Médecin, oui. Avocat, asala droit, asala nini. Bongo siko plus tard. Ba menuisier bozalate. Ba électricien bozalate. Ba suivant, ba tout opé, ba jeunesse on a fait cola. Biso peut opé, ba on peut ba. Eza karaté que muta tingamika ici comme encore non. Muta koko tingamaka ici comme roté. Faut ça la paix ba mouvement. Les lopé bon, ngala bandai ko loba bon, les lopé comme mutu musu pas comme ko loba. Si. A remplacer ma lobo ngala loba qui a développé en gros, a décortiquer en gros na ba sens que pour écouter penza bato. Oui, na Congo toi na makambe bela ko salomoni fatine azana ana problème à makasi. Ana problème à makasi puisque yene mutaza mutu a très en Congo. Ah, misale bele na rosala ngoye bon te face à la ngona biso. Merci beaucoup Mr. Chang. Na opportunité pese biso to zala no lelo to décortiquer ma lelo. Premier invité à Zamba Mr. Chang honoré biso. Merci. Inshallah ala zong salsuba bénédiction bele lisusu na ngambu na yo. Amen. To gangi pe moi trop gangi siliki awa pona mboka na biso ya Angola. Tenga ninga te ba blague na Angola te. Na ebite soko koki ko adoucir biso tanelo muka madilu système. Madilu système. Ngongola ngaiza. Ngona za la grippe ben. Je sais. Na okoka. Je sais.
Zana bon sabino bozala kanaki. Baramisi qui bateau. Ah, système. Na lela na nani ya na tuna nani ya kende na bele na nani ya bunga maso balobaki bena maso bakolobaka mpona ngai lokuta ngeyaka na sincere kasi verite eyaka na escalier ya baluka baboma nzoto ya mwana moto mpe bakunda bango moko ndenge bamesana koboma bana bato ye balotisaka bana bato bandoto ya mabe basalelaka bana bato bakampagne ya lokuta mabe kaninga na sala nzambe kaka nde ayebi ngata balobi pamba losambo nde liboso nani na mokili akokisa mibeko ya yawe ngatombola mosapi na ye. Merci beaucoup Chang, vraiment ndengo adoucir biso mwana yabi ke bat bana bandaku basepeli vraiment ndenge non webisenga vraiment normalement il faut que c'est la intelligence na yabi ke yoza mission lelote wa mission ya kala donc intelligence wana esalara bien. Chang na to sololi mwa makambo bele na yabi te likambo nini o na tunite o yoko solola beta PCT lisusu na concert ya le 21 juillet na Bataclan de Paris na wenge pusana tufanda. Le 21 juillet isa suka na makambo momona wenge pusana tufanda avec Emed Alias Noko Lias, Emed Alias de Mingongo. Yaza terroriste ya makasi bomona babiloko ebele bomona yele 11 avec groupe tout complet bomona Mazembe Ariol Mazembe Mata Boromona, Fanel Bacho, les grands chanteurs, Boromona, et Boilotin, Yaebo, Boromona, Fumwandinga, Mabialo, Boromona Envie, Boromona Ya Rosalawana, Boromona Ngaimo, Mr. Chang. Tout ça, la direction est complète. Hein. Ah ouais? Biso, kuna est wingé. Directeur Amouni Nazali wana ya Dadi Ubenga. Ah ouais. Un homme responsable. Yem tazora mama kambuti osoki voyage ma passeport na maboko na ye tout. Tozana bato sima tozana les ministres ba Drumer, les Cambodge, les Bogar. Tozana Jambali Komp. Tozana Belibas, tozana Manzeku Nzekule na mbunda. Tozana Yannick Bamba. Tozana Aris Solo, le soliste international. Sera banyo beta solo au ndimate, donc somme. Je crois que mon araya beta. Tozana meilleur animateur. Jires Kuban. Subidimbwa. Abisogi Bolingwe Panzani. To Panzana. Talamutu. Tozana Roi David. Roi David, que je crois pour Yebi. Toujours. Écoute, Zanga, on a été donc, tu as bien un clavériste, tu as un JM Santé, tu as bien un clavériste, Moussous Azali, on a, Manamaina Bissoua, après, comme Oya, Azawana, donc, orchestre est complet, Manzembo Pe, Zali, Akitoko, Nokolia Sazana titre na yemo kwa boka pe na dynastie Azana Nzembo kuna donc to consommer vraiment ba ticket ça déjà à vente partout dans ba plateforme nyonso ezana ba Fnac ezana Lidl ezana Carrefour ezana Jonga soko ye Jonga bocha vraiment poids ke bo wana etonda pozandule na bino diaspora pe bo sepela donc musique ozala ya kitoko. Tous vraiment sans polémique, on est de cœur avec vous, avec Emel Alias de Mingongo Norolias. Bopé sa confiance. Et puis,
botalika na temps tout afanda ina bino na covid tout a servaki bino musique ezalaki te donc yango alinga zongisela bino mwa eloko wana et ça la bien donc ba billet boso ba vraiment ba billet eza nango deux catégories eza na 75 euros eza na 50 euros bosa la biso pena plaisir wana et ça la biso bien. Quelques dédicaces pour comme na souka vraiment. Cas ezali les boss Albino Mungindu Orléans restaurant oui bani vraiment partout. Cédric Mouya les producteurs incontournables quoi to bosanité Caporal Moupele anniversaire na bientôt to yemba kuna Orléans to Panza Orléans et oui na mabe kuna donc Makeli Mungindu la patronne il y a restaurant Montfleury et mon boss Mungindo, merci vraiment et en plus Simplice Base, Philippe Massaro, Redi Elma, tonton de tonton, on a pena batunanga na zana bango le salon Ibrahim chez Ibrahim dans la plaine donc Roger Congolo on tout donc bana mai belé donc basé belé sur nomna mando tanga bango ça to lala vraiment soro banzo tanga to lala nga no pesa ka base na nga mobimba sarcel ba mbote belé ouais bana sarcel Jimmy Bilele Ndimangondo bazwa fimbo toujours base na nga Ville le Bel Capon Cappuccino Kilo ba Farel Glody Zara yo yebi Medi Zara Eli le Playboy, joyeux anniversaire na Eli le Playboy, Boni Basango ya Mika Blakana Diogo Berlo, Boni Romeo Moulamba, MC, on est toujours ensemble. Gozen Matuidi l'international, Gozen Matuidi l'international, yo yebinde to solo laka, Flama Dendal, comment, Obosen nan père? Boss Djonga Okula et Bob Djonga, l'assistant, l'international, Yada Dimoubenga. Donc bangonde bazana makamba les boss Djonga Okula roi Bilamba Nkale Mboka Flavien Pa roi Bilamba Nkwala Mboka Nkale Mboka roi Bilamba yo yebi roi Bilamba depuis Luanda yeto zana Luanda na bossa peut-être Bob Kutupo donc Bob Bopeso na Orléans quoi dans Chérika Songo Flama Dendal Hervé Pambou, Flavien Panda, yo yebi, on est toujours ensemble. Ouais. Gistel Loubeme, Motemaya, Maître Yves Kambakson, Yajido, Papa na Joachim, on est toujours ensemble. Keina 64, toujours ensemble. Non. Merci beaucoup na le visionnaire DGMI Genyema, Nebo Moni Plateau Boué, comme j'avais dit, désormais, Makamwe Kominde Boué. Très propre. Désormais makamwe komende boye donc idéologie ngwana borbando boratakate donc émission na bino ngwana Zamba désormais présenté par Beberka le Beka de la presse comme nous coordonné ma solo ya émission Zamba. Merci beaucoup na visionnaire DGMI Genyema, merci beaucoup na batu nyo surtout ba ki samedi na ouverture officielle ya studio na biso na minute ba o nyo surtout ba lingi ba publicité ya ba entreprise na bino ba publicité ya ba boutique ba salon de coiffure, n'hésitez pas appeler le numéro de notre chaîne solo la vérité ba o nyo surtout bana basi balingi basa ba shooting photo na ba zemi shooting photo ndenge nyo surtout ba ya bo hésiter te portes ouvertes nos studios solo la vérité de DGMI Genyema les visionnaires on est toujours ensemble 11 Bilar Bina Chentoine Orajin ala Nemo Kondi Kemanguma chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste et peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés. Contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec
l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nebeyebi te yaka tokiti na metro chateau tia bakayau awa ozomona okimbondo olalalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka sobilula metro biso bataningakoloba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola batampo ba mama banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche nono yozomona te oyo loka matle eloko evanisaka mabala eza mpona mibali sa grandi limaso olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Denilesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Toza boya tenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya tenango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité en